N'était so ucho ko yoka flamo ucho le kaya marambo ya sai. Oui, na oka kion. Mais ce qu'on a na place milongola na kista, na place ya bo mama. Est-ce que ça vraiment bien na ndona bino fiston sai a bali moi si d'être ba kilinda la Suisse, baboti ban après a remiseption moi si musoto bala comme deuxième femme et puis officiellement na place na ki bo moi si au monyo ndene. Na mona ngo mabe. Na mona ngo bien te. Na mona ngo bien te. En tout cas pour nga Sarah. Loba ki ezala faux, mais so eza vrai ki abali mo swana. Nga na mona ngo mabe. Ya sepe na ngote. Yombe gauche ana moyen mami bomba c'est le quoi za moi. Aza mukolo, gauche a mukolo. Et puis gauche abotama na mboka za kinwa te. Akoza pe na mo mbongo na ye, ami bombi na ye. Mais par rapport au niveau mon fortune ba parler bani il y avait gauche est-ce que go télémana vie pena ya sai. En tout cas vie privée sai na ye bien ngote. Est-ce que vie gauche derrière kenda poto? Oui, gauche kenda poto tongo. Oui, yambala moko pété. Mais pour na pe marambo zo leka ya duchi kapanga ndeko na bino pe kaka ya comédien femme moi si ne azandako wa ndako de base femme mariée son épouse il paraîtrait à osa menacer na ba appel ya bambanda ce que to ba biloko bon zo leka olobani siriango surtout minka ya ka côté no ba basi ngana oyebisa moi sa duchi bato bazo benga bazo banga e akipe bango kutute po mutu moko ta kobimi akolongo ya ndako aducha boke libanda bango bazo bengi bazo banga ndeye yaza grand père mère avant na la kwena e wana ba distraction zanga mutu zanga na makolo akipe bango ti na ebiti ya biso baktiso ba fuli biso mpepeni na ebiti surtout ya mibali po ya biso basite mikolo bango mbali nde bana top kaya bino be basi zagi na top ekiti miso ba auteur publier bango. Ah, Seigneur. Voilà, trêve de savoir que vous êtes partout dans le monde, vous nous suivez à CNET, sur notre chaîne Planète Nana et Fille. Continuez toujours de vous abonner massivement, s'abonnant. N'hésitez pas d'activer une cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo, aucune actualité qui sera mise. C'est toujours votre aide de la presse, le chute de toutes les mamans au monde entier. Pourquoi pas d'abord remercier les bons dieux à travers sa grandeur, l'homme de Dieu Conde Paul Dominique. Pourquoi pas aussi à la patronne, les doubles des mœurs. Babi la patronne, Nicolas la patronne. Mère boss, Nicolas mère boss tout. Mon apoto tongo agenda Londres banda 1980 jusqu'à aujourd'hui. Tala lelo. Maman nana et fille et depuis London ba salutation na pourquoi pas aussi na soutenir biso maman jolie maya la masangwa fois depuis France na zabongo na ya Willy Mouché Nico Damboka na bokasi kaka ya mère na Sarah Chitenge. Merci aussi na docteur Kabamba Milolo babi docteur Royo azo pesa maladie solution donc docteur soga komi pembe no moni maladie so eza na teza ya ndenge ni donc izo mona ka docteur Kabamba Milolo mbala moko esu poids ole kima kinine kima kisi et kima déjà présence ya docteur. Merci aussi na Rodrigue wa derrière bilili ye akawana pour na remission toujours aspect pe kitoko na sur déjà Panzi plateau pour na ba très cher internaute to ba fidèle abonné ya chaîne Epso Penefi ba komona ye na kombo ya Sarah Kitenge. Bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Bien angolo nzambe. En tout cas, tu as marre à la cuisine des stars, ba fan na yo, to ba très cher internaute, ba qui n'a besoin ba yo kasara qui tengi bo ba mona déjà ndenga système o lambela melelo, tu as bio o lobani d'abord pour na ba fan et puis na ba très cher abonné na biso peine fille. Na loba pour la ba fan nanga na biki bulinga nga mingi nga pena linga bino mingi naza wana po bino boza soki bino boza te Sarah Kitenge bozala te donc na pesa bino ba merci belé pour la pesa bino mbote belé mingi na yana na efi mwana nzambe babi yo leki Yesu. Bonjour nous la grande sœur mwana poto tongo
nzamba batela social plus que Dorcas vraiment mais ce que avant notre côté na maramtu tous avons d'abord on a besoin koyeba Sarah Kitenga bandi carrière na nini loni pour ça Sarah Kitenge na monde théâtral est-ce que Sarah Kitenga aki na mutu mo ndro tala na côté basito mibali o tourner que toi apesi goût ya théâtre oui ngai na banda théâtre na âge en 9 ans. Na âge en 9 ans. Oui. Na banda théâtre na église nzambe malamu na pompage. Église moza nzambe malamu. Tant nazaki na âge en 9 ans nazaki na Kodim nazalaki mingi koningaka osala théâtre ya fin de l'année na basala wana. Donc na mandoni ngosala ngo mingi. De so na ratango. Na kolela makasi na Kodim na osala tapage. Poni botiki ngai na sala théâtre te pona za mukuse pona ndokola mwa mukuse mingi mwana ndo esa ba yana nge kodi mwana donc na banda théâtre na ajuana mais est-ce que pour écouter un monde ya TV boy bandi na groupe nika mbala mongo et pas ya muyombe gauche to au pasaka pe na ba groupe théâtral mususu te na pasa pe ba groupe théâtral mususu na bandanga no na groupe moko la grâce après na yeko travailler na pauvre mbongi mbongi wa boma oui na travailler na ye siko tango ayeko kufa na supportera sous groupe na été ndesko yo na yo beta porte pas gauche da fongolinga porte de la zanae est-ce que tango ya qui est pas gauche au fond au beti porte est-ce que porte ezaki mba mongo ouverte pour na yo to ezaki na mon obstacle ba nini ba guerre d'esprit des arabes blazaï tout ça ezalaki te mais porte ezaki polele batretanga bien donc kuna epara biso to maltraitaka penga batuté soko ye porte za polele au continent mais est-ce que ndenge bande on a bino mususu ya basi ba actrice ou ba star ya basi mingi côté na bino baloba ba comment pese la ba so ba le kana ba émission ba ko ba souvent que na ba groupe ba ngonde ba pesa bango valeur te ba ngami mingi surtout ba leader ko bimana bango est-ce que yo po kutana ku wana te bon eloko ngo na yoka ngo eloba mape mingi eloba ma mingi omoni place basi baza na mibali surtout bino mibali boza mana facilité à supporter présence à basité mais ce comme elio moi ce so zandenge moteur so il était exemple comme elinga na boya nanga so na boya nanga est-ce que l'idée okanga na makasi okanga na makasi ozo ambago pe de sport boya na makasi ba pimelo po bandoleka ba tournage te et ça dépend ce qui on yo traiter nga bongo ezaka yo yo no yeba pour na vie surtout na ba carrière na biso tout ça na koloba nini il faut ça l'effort ya ko garder personnalité na yo personnalité ba soma ngoti na kaso yebi batu mingi basala musala biso façon ba se comportaka oyebi wana osa semblante mais batu nyo so théâtre bandingi monter neti nga Sarah Kitenge en tout cas naza nenge mo na batu belité pour place belé o ba star ba kotaka ngo mona ngati makambo belé ba star ba salaka ngo mona ngati naza mo sa ba discipline moi ça va discipline makasi mais est-ce que ça yango tende baloba bino bato muyombe gauche apparemment président na bino alingaka te bo fréquenter milieu ya nzonzing non wana ezaki nango biloko akala neti sikonga Sarah Kitenge na nzonzing nazala nanga so baninga babenganga na kindaka na se ba tournage na bango mais est-ce que vous avez déjà tant yoka ka moko ya ka bande na bino ba comédien bakoloba ki apparemment na groupe na bino bo travaillera vraiment te na so tal na art dramatique ou na personnage na bino batu pena ba romi kota na kati ya personnage te apparemment bozara so ba fouter ne baloba est-ce que yo karango tongo yo karango to ndingo yo kyango lelo nde na comme ça message et ça la bino ndeni to ça ndeni et ça linga bien te mo sumu to critiquer biso po sepeli sanzoto nae ezaka bango mais ezapela bato bandima biso babi ke biso au travail ka bien est-ce que na mokili bato se fo bandima yo Jordan moto so ndimo na mokili oke Jordan pinda asala musala bien eza bato su ba kondima musu pe ba koboya musu pe ba kondima musu ba koboya mais est-ce que vous vous rappelez temps est-ce que bi bato pe ve gauche abimisa
Oh le loba basta. Oui, mais est-ce que vous aurez peut-être temps au solana bango to ko bengata ba benga bino bobo le katabo le kamwa keke tableau tout ça. Wana nde nana salango te. Mais relation ça ngo bien na ba via na ba souza. Oui, tout ça relation bien. Souza za petit nanga mbote mingi leki na ko to za na poto. Depuis Belgique. Oui. Souza za petite sœur nanga ba via baba ndeko nanga tout ça na relation bien. Relation bien. Oui. Ok, merci beaucoup. Mais avant tout, nous avons une source. Sarah qui tenait à combien Sarah qui tenait à 3 bana. Naboti 3 garçons. Naboti 3 garçons. Naboti moi nangali boso Chandra Kabamba. Yami Bali Rabi Yenga. Yami Satu John Kongolo. Mais entre tapé na boko la ba bana bandiko nanga quoi. Mais ngamo naboti. Mona baza bana nanga pinza biologique. Balobi keno ba théâtre ba bota raté hein. Oui, na yoka ba tebe ba lobango. Mais ngai na boti 3 garçons. Boti 3 garçons. Oui. Ok, merci beaucoup to passer na nous na ba actualité zo senga biso mingi na ebiki oza mutoyo ozala la page olanda mambole kana ba réseaux sociaux malgré babi bozala moi un peu absent mais au moins vous avez tout le temps dans les réseaux sociaux, Facebook, page Facebook, vous visitez quand même YouTube. N'était sur où ko flamme où les cas ya marambo ya sai. Oui, na okakion. Mais ce qu'on a na place million là na kista, na place ya bo maman. Est-ce que ça vraiment bien na ndona bino fiston sai a bali moi si de to eba kilinda la Suisse, baboti ban après ba remission moi si me sortir bala comme deuxième femme et puis officiellement. Na place na ki bo moi si au monyo ndene na mona ngo mabe na mona ngo bien te na mona ngo bien te en tout cas pour nga Sarah loba ke za la faux mais so eza vrai ka bali moi swana nga na mona ngo mabe na CP na ngote au CP na ngote mais conseil européen ça sur les Cameroun Jordan na tout nos questions. Après on peut sans réponse. Pour nani ni bilo mi bali bozaka la tendance on yoko la biso basi. Eh ouais, on peut sa réponse parce que question za biso va répondre za bino. Ah, bilo mi bali bozama bi. Oui. Bon te ma bi. Mais est-ce que vous avez que moi sinde perdant moi ba défendre côté muzu parce que boloba ke biso mbaito mabe biso mbaito na côté zo le la ke basi bozama be. Mais balobi pona ko réussir na libala il faut ba déjà ko sala o mobala lingaka. Est-ce que quelque part ils pété moi sinde mutu azo se comporter moi mal parce que d'abord page mususu ba ko ba non linda la Suisse abimara déjà na jomo en Suisse et puis mususu ba ko ba traiter ça y PD. Ah. Ah, mokeleza pona koloba. Pona nga mokeleza pona koloba. Mutu pa kote mananzela Jordan. Abando beteli sola Sarah ki tenge moko boye, emsunga na mona ete na yebi ete. Mako beteli solo na nga oya yebi a détail ngo fuma de soki oyebi pété. Ko ni ba que oui, Sarah ngwa za bongo. Mais so telemise boye nga na yebi ete. Obiki bata bongo baza. Ya ko potaka batu buzoba, ya ko ba n'importe quoi la comme mutu. Bazali. Et bon, ata sukeza yango ba bien mo supporter nyonso. Oui. Mais bien ça peut ba tamo bando ko critiquer place na bino groupe ya yombe gauche bo sala ba maboke ou les de théâtre. Na lo bani. Wana bonjour président yenda yebi hein. Yenda yebi. Est-ce que vous souffrez à peine à groupe na bino théâtral besoin ça est-ce que besoin un salaire parce que c'est ça bi besoin salaire te ba ko nyoro la bino soka lo bibongo à cause de la raison à cause appelle la tort est-ce que na ba groupe nyoso za na Congo na si za na 5 groupes te ba futaka bato 5 groupes te mais biso ba futaka moi me gauche futaka oui Muyembe gauche à futa. Oui, muyembe gauche à futa. Ata mbongo e kozala na capacité ko sele loko moko te mais e ko sele te loko muke pona bana na ko futa biso. Oui. OK, to passer na biso. Si mais tout le monde peut avant dans tous les cas mais tout le monde maman top baé bande ko na basien ba collègue
bako s'acharner na fiston ça c'est pourquoi ko sala bongo aussi ba on soni quelque part pe même nous bosala rande on a bino abali moi si mususu. Oui, il faut se la biso soni. Pour biso non artiste c'est tout biso comédien. Tous en ont mal répété. Oye bien ngo. Tous en réputation bien té. Moto pe so occasion na batuté, ba mon a bien temps on a mis sur bango. Faut tout bon ba bien temps. Mais ce qu'il y a ça bon bien autant. A sali bien temps. Donc c'est-à-dire à exposer bino oui. Vous avez mal répété en plus oui. Quelque part ben nous ba éducateur à masse et logo c'est quoi y a éduquer batu nani éducation na pesi batu c'est que azu permettre mi bali nyos tout ba ndo ba deuxième femme soka monde tiana mbongo parce que mi benga pe pas trop ba comédien oui ana mbongo ça c'est ça mbongo na à l'équipe V gauche na ibo ande na ebité omoni na kolo batiki gauche aleki sai be sai aleki gauche omoni mbongo Jordan yo koza na $100 ocha na poche na yo ochange ba francs ocha la poche na yo ozwi $100 ochange ba francs ocha la poche ya mwana muke ba ya ba 14 à 15 ans a maîtrise té mais yo mukolo na $100 na poche on va na yango za maîtrise mais moi muke oza maîtrise wana c'est ça na même na ba bataille nga be choqué nga donc c'est-à-dire ça za maîtrise té na bité ka za maîtrise té yo le bien l'équipe yombe gauche na mbo yango na peso kasi exemple wana yombe gauche na moyen mami bomba c'est le quoi za moi ya za mukolo gauche ya mukolo et puis gauche abotama na mboka za kinwa té ako ya pe na mbongo na ye ami bombi na ye mais par rapport ndio mona fortune ba parler ba ni ya ve gauche est-ce que côté mana vie pena ya sai en tout cas vie privée à sai na ye bien oti est-ce que ve gauche derrière kenda poto oui gauche kenda poto tongo oui yambala moko pété yambala ngambala oui soko ebité na zo pesa information gauche kenda poto malibeli mais ba bina poto ba binote ba pièce les car na poto te on a ça bino boza trop limité nana limita biso abi msa dans non le président na bino parole nga booster bino te ja po boye bana lo na bino tala mana poto te yana na fille yoka question yoka likambo mutambongo ebele la patronne leka Yesu bonjour yaya mutu alimitaka mutu eza nzambe so za limité te oui so za groupe na obenganga leo na yo au travail et pour osepela ata bango babiki biso yo musala te. Vraiment, merci beaucoup, Willy Mouché, Nico Damboka, malgré photo côté là. Je salue aussi mon confrère de longue jambe, Bambo Tenayo. Merci aussi na Merti Seng à la fille à catalogue, moi c'est Kito Kotali, moi c'est Komissin Zambé, moi c'est Zope Samibali, moi c'est Sozanae, au senti maintenant que au lieu de forme n'était mais au senti qu'à pédicure, santé zoé en monko, parce qu'il y a déjà les guinabiloro, n'a opé sa vitamine. Tout le monde m'a sous cannabiso, mais pour na pe makambo ezole ka ya duche kapanga ndeko na bino pe kaka ya comédien femme moi si ne azandako wandako de base femme mariée son épouse il paraîtrait à osa menacer na ba appel ya bambanda ce que to ba biloko bon ezole ka olobani siriango surtout minka ya ka côté no ba basi ngana webisa moi sa duche bato bazo benga bazo banga e akipe bango kututé po mutu mo ta ko bimi akolongo ya ndako aducha boke libanda bango bazo bengi bazo banga ndeye yaza grand père mère avant na la kwena e wana ba distraction zanga mutu zanga na makolo akipe bango ti na ebité ya biso bakti ba fuli biso mpepeni na ebité surtout ya mibali po ya biso basité mikolo bango mala mbali nde bana top kaya bino be basi zaki na top ekiti miso ba auteur ko publier bango. Ah, Seigneur. Et ça m'a rendu. Et ça m'a rendu. Merci beaucoup. Tout le monde a souka émission na biso. Mais en tout ça, mais même tout au solo, pardon. Conclusion, tout cause comme ni conseil, état que sert, il y a ba frère na réseau les cas et puis pour na bateau ba critiquer rabino, sopé tant aux a dédicace ou dédicace mbamo. Nga si muto critiquer nga Sarah. Na ondima. Po
soki nazali sara mo boye na teka na boutique ou bien na teka mo makala na ngana ko mo mapa ba ko critiquer ngate mais lokola za sara kitenge na mo sa TV faut pas critiquer nga c'est normal bon so to critiquer nga wana ndela zo ngo problème non ça ngo problème te so critiquer ngo zeli kinga na sala ngo problème na kotika la ko sala problème te mutu so critiquer yo pour o répondre au foulaye yango mako mebele isa mako olanda te pour la dédicace nazo pesa mbote na bana nanga Docteur Kabamba mon fils aîné Rabi Yenga Johnny Kongolo mbote mingi na bana nanga nyoso mbote na Naomi mbote na bana nanga nyoso ba bokilo nanga nyoso na lingi bino mingi mbote na Maël mon bébé mbote bile na pesi mbote na grand frère na ngai Serge Kitenge na Canada na mwasi na ye Mimi Kitenge yana na efie leki ya Yesu babionde makambo bola munde ko tikate ata soki biso ba tutoko salo mabe mais pona nzambe ko tika bola muti merci mingi ya nana merci beaucoup mbote mingi na Monica Monica Mutombo na Chypre mbote belé na Fred Kabamba. Merci beaucoup, merci na Skini Mata, merci na Crimax et Conforta. Merci aussi na Jires Medio Pembele, bah joyeux anniversaire, vaut mieux tard que jamais, partenaire privé. Merci aussi, bien on profite. Ah na pesi mbote na ngebele na bonheur Kibukidi na Luanda na Simo Kibukidi na Luanda. Donc pambote belé quoi. Vraiment les boss c'est pas blocking na kati Luanda na profiter pe maman Pauline nganda maman Pauline na Luanda bambote na bino Skini Mata Izamata bozakawana Accent Tupac boza tellement belé ba Grady Manza Francis Dabous l'homme selon le cœur de Mati Manza. Donc maman ya Benigras et puis Janifa Aliciana je te salue. Donc batuto bolinga la la presse donc bo s'abonner vraiment massivement à la chaîne Abino la planète Nana et fille bo ça décidé parce que bon nous ba film bien bon nous ba série bien bon nous ba gag bien bon nous ba émission bien bon nous même ba cuisine des stars ya kitoro makaso bo s'abonner bo ko tarape bo commenter bo partager ba émission et ça vraiment bien makasi. Quant à moi Aigle je vous dis bye bye à nous revoir au prochain numéro bye. Nana fille